Là, tout le monde a sango boni na nokala moi mikolo belé hein. Bon, sango zalite, nazali. Nazali bon. Nazalaki na studio. Liboke bela po nalelaki mabele lisi. Bon, nga mabele lisi nde bato bazambula moko. Bon, moninga akufi fona lela ezali kwa mboya akufi boketo atikali. Boketo atikali. Nalelaki tamolo wana nazelaki po ezaki lokola moi bruit na mokolo bakunda ka mokona ba mikesi michemo kwa te. Obiki to koti na mozindo makambango. C'est vrai mère Eva to obiki ceux qui tozui ne komabele lisi pe à son âme wazala liso sauter asili kotika biso asila kotika biso plutôt to obiki yo ozali otikali mais depuis un certain temps tu comprendre que musique hein, culture o ya ba mongo tout le monde on dirait moi pas si yango ezali lokolo on dirait moto pena ko consoler ba mongo le susu azate zoka yoza parmi bato babundi na mabele lisi yo pe ozotika pe makambango kaka bongo pona nini. Merci na motuna nayo. Na okiotika makambo wana bongo te parce que nga na bandi makambo wana kala. Na bandi kala, na bandi lelo te. C'est que makambo yo na bandi yango banda nazo bota bana. Muta banda makambo kala ti na boti bana ti lelo na bota mwana ya suka nkomo na ili tinje. Ti lelo akomi moto azai pa na ferigo. Donc na sala makambo wana kala. Vraiment. Ozolanda. Nenga na ye na kenda ipoto na zai na poto na za Bruxelles na kasi ba mama indenge baninga nga poto ba komona ngo ki mama fala zali na bomwe. Ti na Amerique. Pa mama kisi na yofo bazali kuna ba maiti fu baninga na nga bazala na Amerique. Na ye koya kisasa. Sana ko place wana sanga mo passe. Na yemba kenaya na mokili ya tsukuma na tsukuru. Asala bozo besala ngano na maime na kufite parce que baninga mosusu nanga ba se trouver kana kata ba matcha la moi. Toze na papoto to yena kisasa to ba se trouver na kisasa e bon. Nasa nini Matena sa nini mabe. Yaka ya bise. Bise mo me yaka kama na mere bara ya bise sa koko yo kamere bara. Nasa nini Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo promo scanten ezalaka donc to solo na ndenga scanten Weston ekoti na Congo promo yenda zolia ba jour oyo ya lia ka 3 fois na kata Congo promo Rafingindo scanten ye donc bango batika la quoi soki si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka scanten ekoti kaka donc to legi na biso Rafingindo mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Raphaël Ngindu. Vraiment la PCO, Mokako soit kende liboso. Nous avons la fierté na biso. Congo promo. Oyo, les amis de Moussambate, Tembena Moutouté. Mikolo Congo promo nde. Trois fois Congo promo TV, boya sel mokilina. Esia, ingénieur Rafingindo pétina monsieur. Ouais, Congo promo TV. Toujours en direct. Landa, ba Potonios Belgique, ba la Potonios. Ouais, balobi Rafingindo. Congo promo à suivre. Come on Yambi. Toujours idéologie ba bibolandango. Li solo oye. Ok, et simbi. Aspect. Te ma solo c'est fond mais silite. Congo promo toujours. Grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com. Chez Rafingindo. Congo promo qui torcos net in a film. Congo promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous années à Boston on a Raf Congo promo monde entier international n'est-ce pas donc qui ne doit pas biso loko tati na bakili ta Congo promo to kota partout bango ba limiter biso loko ta partout donc abisi biso Congo promo numéro 1 ba site tout Congo promo pour Congo promo abi Congo promo né au site ndanga mabete pena pour ça site. La qualité c'est notre passion et votre choix c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes Les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100.
Congo Promo TV Raf Ngindu number 1 babi 001 Talara State niveau matoso aux États-Unis niveau à boy faut que les États-Unis tout bon la biso que auto jiji ba 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 teta ka biso ne pour la Congo et que biso Raf Ngindu na pesa misala ce gouvernement des États-Unis boyo ya na Congo Promo aux hommes Talara. Mieux vaut tard que jamais, tous les coups sont permis sauf les injures. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission. Merci à vous qui avez choisi le www.congopromotv5.com. Merci également pour la confiance que vous accordez à cette émission. Meilleurs vœux à toutes ces personnes qui ont toujours soutenu cette émission de loin comme de près. Merci à mon boss Raf Ngindu depuis Boston. Merci pour la confiance et puis et nous profitons également pour vous présenter nos vœux meilleurs ainsi qu'à toute la famille. Merci à Charlène Moseka Top Secret depuis Bruxelles. Merci également à Maman Jenny Play Fernandez, donc sœur Jenny Play Fernandez à London, merci. Il y a Landry Bissidi, meilleurs vœux. Il y a Freddy Mal et tous ensemble, donc on restera ensemble pour la vie. Merci à Maman Louise Mamba depuis Denver, dans Colorado, et bon rétablissement à maman. Et Platini Menga, ministre d'État, donc de tout le temps, de tous les jours. Lisette Moutele, si elle aime, donc vraiment, vraiment pémé tout le temps. Eric Bercy, Hollande, Yahweh à Lyon. Donc, souffrez quand même que je puisse citer tous les noms, puisque Boyebi Kebandeko va Sungarabi, c'est plutôt commis pratiquement donc, déjà à la fin de l'année, puisque je crois dans quelques jours, nous allons déjà dire au revoir à cette année 2015 et puis entamer une nouvelle année. Donc, je crois que nous sommes obligés de remercier toutes ces personnes, Sungarabiso, dans Nengenyon surtout, puisque mon sale salama Nengwana. Merci également à Ya Odilo Mampouya, Kwenda Vutuka, merci. Landu Muzinga na Rennes. Mokonzi Rennes zalaka landu muzinga oyo ya Lindey Toko Pros maman meilleurs vœux bébé Chachango na Bruxelles na Bosanioté Teddy Kabinzunga display en couleur depuis les États-Unis Jurès Peugeot papa d'Isquare mon ami personnel dans liste des amoulaï beau souffrir puisque Toko à la fin de l'année bande goisé belé na boy problème Charlie Confort Charisme le véritable mannequin de Paris gouvernement vintage Javier Modogo la douce des Bundes, Nabosagnoté, Disha Kalandi Moté Magui Foukiandi, merci pour le soutien. Yasakoul Yungo na New-Zélande, Nouvelle-Zélande, Chelsea Mwanza, dont maman na Cameron Aida et Taylor Rose. Et je penserai également à Platini Tupamba depuis London, Tati Vita, Lauriane Fouta, Nabosagnoté. Voilà, merci très chers amis téléspectateurs. Merci également pour la réalisation de Raïs Kangi, donc Montréal, le maximum de respect puisque c'est lui qui assume aujourd'hui la réalisation. Voilà, mesdames, messieurs, donc nous allons recevoir pour vous notre invité d'aujourd'hui. Donc il s'agit bel et bien de Maman Evala. Oh, boyebi déjà boyoka yoka kala kala, mais voilà donc le loto et l'amsation Maman Evala parce que ça fait beaucoup de temps que Maman Evala déjà banda au canal société. La culture mongo depuis un certain temps est en faillite puisque vous savez depuis la disparition de Mabélé Elissi et nous sommes en train de voir qui peut remplacer Mabélé Elissi valablement. Mais il y a quand même ceux-là, où ils travaillent dans Mabélé Elissi depuis des années et des années. Où ils ont un secret, il y a culture. Ils ont un secret, il y a musique. Voilà, nous allons recevoir Maman Evala, donc Lelo, pour la toute première fois dans cette émission, puisque Boyebi, avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup d'enthousiasme, oui, qui te zoe à ma mère Evala, donc vraiment, Kala est belé. Mère Evala, bonjour. Bonjour, papa. Bonne santé. Santé Kitoko. Mais oui, que Mère Evala est là, dans le studio, puisque tout le monde est dans Maxi Média, donc nous saluons également ingénieur Papi Bofazo, Oazo Landabis, puisque tout le monde est dans Bango, donc Mère Evala, tout le monde a Sango Boni, Nanokala, moi, Mikole Belé. Bon, Sango Zalite, Nazali. Nazali, bon. Nazalaki na studio liboke bera po nalelaki Mabélé Elissi bon nga Mabélé Elissi nde bato bazambula moko bon moninga akufi fona lela eza kwa mboya akufi boketo atikali nalelaki tamo wana nazelaki po ezaki lokola moi bruit na mokolo bakundaka mokona ba mikesi michemo kwa te Obi to koti na mozindo makambango c'est vrai Mère Evala to bi ke ceux qui tozui ne komabele Elissi pe à son âme oazala liso sauté asili kotika biso asila kotika biso plutôt to bi ke yo ozali otikali mais depuis un certain temps tu comprendre que musique culture oya ba mongo tout le monde on dirait moi pas yango ezali lokolo on dirait moto pena ko consoler ba mongo le susu azate
zoka yoza parmi bato babundi na mabele elisi yo pe ozotika pe makambo ngo kaka bongo pona nini. Merci na motuna nayo. Na okio tika makambo wana bongo te parce que nga na bandi makambo wana kala. Na bandi kala, na bandi lelo te. C'est que makambo yo na bandi yango banda nazo bota bana. Muta banda makambo kala ti na boti bana ti lelo na bota mwana ya suka nkomo na ili tinje. Ti lelo akomi moto azai pa na ferigo. Donc na sala makambo wana kala. Vraiment. Ozolanda. Nenga na ye na kenda ipoto na zai na poto na za Bruxelles na kasi ba mama indenge baninga nga poto ba komona ngo ki mama fala zali na bomwe. Ti na Amerique. Pa mama kisi na yofo bazali kuna ba maiti fu baninga na nga bazala na Amerique. Na ye kwa kisasa Sanga kwa place wana sanga mwa pass. Na yemba kena yana mokili ya tsukuma na tsukuru. Asala bozo besala ngano na maime na kufite parce que baninga mosusu nanga ba se trouver kana kata ba matcha la moi. Tozena na papoto toyena kisasa to ba se trouver na kisasa e bon pourquoi panga. Nzamba pambole monteza mabelo keza maboko naye. Sana ngwa na pema kinde na mona mbangu bana mike bazokima na bwina pota na bana mbangu. Okimwa mukayo tutanga na lipeka. Mais nazali manque respect et kota. Mais rivala na kati yote enabi ke tozo kende puisque tozo solola mais rivala na kolanisa puisque tant sona ola na maloba na yo ozoloba c'est comme si ozana eloko mo esala yo pasi ozo lelo regrettaka c'est comme si eloko nini o mona pena ki efrenaka yo pour que lelo même so ba œuvre na yo ebima. Merci pas batunyo so. Merci na motuna na parce que son atali bana na sali musique musala ngeza voyage ngaza moto na voyage kena Bruxelles kena na ba Hollande na sa tourner à poto lelo sona sona na montu bien na lobina montu kwa ba frottement ngekoma ozamba na montu ko kaina hote ya lobera lobi bongo yona to ko kali basi te me oza basi te toza basi ndei moko kasi différent pezala kapé parce que nga moyembi na okyo sona montu azana sete nga na yena kisasa nazo yemba muziki naza muketi na boti bana kuli na voisité ba poto na se ba concours na bimisi ba passeport na bimisi ba biloko nso ba diplôme na maboko na mona loko comme zandeni nga ba miketo komi suko ya frota kaso ba bengi biso na loko moko ngai bongai wana bosiko ngai motasali makambo ba evebere na regretta parce que ma bimisa bandi na poto na kota na poto na za na bandi moko ya kiti na mesa na ke Nigeria na za bandi moko abimisango liboke bera wana o deuxième na sa na ye na kisasa na ye kosala liboke bera oyo nazo mona makambo yango e koma okota nde na liboke bera e koma okota lokwa bato mosuba komi okay osali mongongo mosobe nga mame va po odi na eloko nanga nga ne nazali awa journaliste na koki koloba te ke mame va la benga awa na koma mabele disipenga ake obeta pona koma mabele disité kombo na nga mereva. Mais tant que ce mère rival tant soit bien ça qui yo se présenter na yo tiango ba to comment profiter pe simana yo tika ba utiliser ta kombo na yo po ba soit pe moi eloko simana ngo. Merci na motuna. Mais yo ko profiter na kombo ya moto ou bien na kene na kombo ya mabele ici. Est-ce que kasi ba futu za mabele ici te? Ou bien profiter na kombo ya mama Eval. Dia Mela. Eza kingo. Voilà, merci donc mesdames, messieurs. Donc nous sommes avec Merivala ou déjà au hasard celui à présenter puisque n'est pas na poto déjà basé à CP la niveau moi au Saranate. Donc j'avais oublié puisque nazo annoncé bien nazo expliqué bien que hasard maman a beau type narit nzele maman yeyo puisque moni que marambango eza mamba makila eza mamba makila mais Merivala tous on a mamuke puisque to moni mabeli lisia atiki biso aki mais yo depuis ma belle lisa kenda pe yo fanda na yo kwa na silence mais le luku to yo mona kutu ba evre kutu ça là non ma belle lisa mais olingi ko lobela yango te problème na biso za pona nini olingi ko lobela ba evre na yo te bon na lobela kango nazo loba ngo te pona ni nga ma belle lisa kufi na za tina journaliste ba journal ba bimisa kombo na nga me vele pona lera ma belle lisa mais tango nga na oloba eve oyo na lera ki mabele elisi na yango na leriye
bato bayebi ki nga na lela mabele disi nde mobali avanda na nga libala okende mundeko na nga oyo ayebaki vale na nga tokutani batutanisa biso mitu na bamongo ebele bobeta awa soki oyo nana aleki moninga bobeta mais moi puissance na nga ezali parce que nga aza puissance mpo nga kena poto nga mwasi minoko misatelaka nzala te bon siko na ngongo nga abimisi bandi wana abimisi ekomi koprofite bato mosusu basala makambo lokola nayebi te ekomi lokola eli ya moto mosu ali ya nango natikaki mpe ainye natala ndenge nini ekosalema bongo nakota te bokebela wana na kotelia moto akote na leli mabele lisiza wana. Voilà, donc je pense que artiste est toujours retrouvé toujours à travers œuvre naïe. Mais Mère Eva la tolingi quand même puisque bande kopé belé ba yoka au mois kala. Depuis que oti kolela ne kona biso mabele lisi wa sika asi la rotika biso. Mais comme kolela pe en live to yoka pe ba ne ko ba yoka pe moi eloko moi lolaka hein ba mona ceux qui Mère Eva la eloko ngo ezaka katilelo. Loyaka tolele mabele lisi iye akatolele mabele lise iye mabele lise akiwasa kalikamba ikikwe mabele lise akiwasa kalikamba ikikwe oh yele 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 mabele lise woke yele lise woke nakomo bangamboka ekimoto akabwande bona ngongo yoko sotana na bamatasa to bagize ya konke ngamai ibaka ya kampoteni bosa swali kula keranja boko likayino mutimo bita na bamataino emaimo me balo ya emaimo ba no kalabande mabokele bala mo porque maimo ya ngo kalentande mabokele di mamo wa mame bala me dale lo moto wa kamele bala isini yobosi ya me e baba na poto babenga kange bala na kisasa mama bana nitinzale bosombo wembende mwana mame bala so amagigina bosombo wembende mwana mayangwe bosombo wende bona ngongo ye yokwe so wango ya so wa mamango mai mo bano kalentande mabokele ba mo we da kuma mafrika bingi bingi zako koyo kamere bala bingi bingi kolo dolale zako koyo kamere bala. Voilà, mesdames, messieurs, donc je pense que vous avez retrouvé Mère Eva là, donc cet artiste, c'est vrai qu'il est en train de faire aussi la fierté de la culture mongo, donc na évité obiki na yo kelo comme bo na évité ceux qui ingénieur contredire malgré lito itam sous mais na sentir que non et loko ngo ezakaka Mère Eva là. Félicitations. Merci. Mais obiki na a besoin avant de continuer notre émission, on lancer notre message na bande kono so bangala. So na yeba ki ataki mona ngala beta ngona nenga ba mongo. On lance un message na bandeko tous allons sérieux puisque culture oyo ceux qui biso to simia ngote ikokufa donc ikolimwa mais Mère Eva laza Mère Eva la un message na bandeko tout no bazo landa yo on lance message surtout na bangala na ba mongo ne nakoki ko sa message na médaille Romboto colonel Bweke basangana na ba idée bango mibale kaka bango mbale batu bayi bakake po médaille Romboto wana asombi anga pe ba micro na end apesa ngango do ayebike mosana ngana saka wana mais apesa message na nyonso apesa bango ka ba mongo mbote bola wisuke bo poto vraiment c'est vraiment avec beaucoup d'émotion puisque magamba boy
mais tu vis que Ekosimba puisque eloko ngo ya li donc et vraiment donc tu vis c'est encore possible ndenge zala kaka mais Merivala to meka un peu kozonga sikona ndenge ozo sala misala puisque tu es kozo na studio est-ce que producteur aza déjà asa producteur non producteur aza makasi nanga moka na osala abo na teka bona sa makasi nanga moko producteur te parce que oyo nga na kota kio tout le monde déjà au na kota na makasi nanga moko meza maboka producteur yango mo na lekela kango te po na mona créer te nango simba ngo simba na ye ozwa biblia monto suka na ngo kairo ba ça c'est bato akomolera kuto yango mosusu obenga na pareil mama Evala nga nazali montoza nsima mama Olive montaza bwe na bwe mali mbongo nanga ebele so na lobeli o moete mais nzambe yalandela nga mais quand même tu dis que nzamba osunga producteur akomona na ekaka puisque tout moni déjà œuvre eza awa ou déjà ku to lobela ngo sous puisque déjà eleki te bi ezaka ba œuvre na yo mais Merivala c'est vrai oza ce qu'on a studio ozo bongisa la biso nini ce ko bongisa embouteillage embouteillage oui qui titre embouteillage kasi nasaki liboke peli lokola bato mosusu liboke lokola na lobelaka yango te nakoma lokola mwana moko na tika ye na nkanda boye bato mosusu akoma profiter kobenga kolia yango na ndenge ya boye alia na ye kayebaka kakama mokuwa ya kana na liboke wana siko nga natali boye nga bite na embouteillage likambo ondire na bimike ondire na sa muziki lero na lobi tokeika to bima embouteillage po na lekaki omoyi mingi batunanga na pesa journaliste mama Evala ka bana oyo ya muziki nga zo benga maobana ba benga ngai Evala na kombo kwa mais ba benga mama Evala oyebi na monde ya muziki poko sala polémique ngabi polémique ndingeni ezande na kosani iboma mama polémique to sanga bino ndengene boza bana na sa polémique na bino te soki na ebaka ko sa polémique fena sa mabelelisi ba fandisi biso boye ya koluba nga oluba poto tali mbula ba ota birongi ba to na nga birongi ampaka nzoto mombamba mais lero nga na sa polémique na nani osa motote osa motote mais osa musique po eza monde ya musique to sa ne musique to tala kango ndenge to sa musique nga ala mwasi na ebisa kali bosoni minoko mi esera kanza en tout cas tout le monde c'est vrai makambango ezo keli bien mais embouteillage puisque tout le monde embouteillage ndenge ezo salama tu dis quand même to par rapport ya lelo Merivala ceux qui les lobino bozate puisque tout le monde déjà ma belé lisa zate ceux qui les lobi ozate est-ce que zo mona relève ezali ezana bateau déjà bakoki kotikala na eloko bino bosalaka est-ce que bazali déjà netinga bano bazoya déjà est-ce que omoni déjà netinga ma Meva soki do nazalite ozo mwa ba Eva libosote litenze ya mwana na yo kamanga botaka ne safu tala tie pas faire rigole de mwana se amati do ute para nga moko na libumo ute para nga na musique nanga etia ke pa na musique ya munene pas faire rigole ozo mwana ngo te na zaida ko so na yo na zate na monga zali mwana nga liboso ozo mwana ezate bano bafondaka delo ba koma ofonde kombo ya obota pe lobi bon ngai mwana mama Evala te eyebana na mongo nga boti na mongo na mongo osala litenzela zali de na bota bana boti na libumo oyo bakombi bato takali na tuni okali tenze mwana na mwana nga suka oyo mwana mipende Moi est-ce que moi entre parenthèses est-ce que peut biloko ndenge rita sala rapé aux aura peut tant kolandela pe makamuna ene sala ki alinga sala eloko mo boye ayepe atuni pe mère est-ce que na ko sala ndenge nini na okiki ko ba est-ce que vous aura peut tant ayaka pe na eloko ala kiso ke mama na lingi na sala eloko boye est-ce que okyo ba kisani ngana tuna yobe ya tuna oui litenzela zaka pena boye butu mo bato vanda azotuna mama eloko boye ansani na ibisi na munoko na ndenge nanga yakio bongisa na ndenge na atunanga parce que ote para ngana musique nga mota former moi nanga est-ce que atunanga te point mais Merivala ba tozo ba que non obetara toujours ti lelo parce que apparemment non tu vas tout à l'heure Merivala betara ne les sociétés mais bandeko so balingi lelo peut-être ba na batala na Merivala quelque part est-ce que obeta ba kozo wapi nga ba okozwa nga na limete na mombele na nguya 50
Numéro n'a pas na pesa. Oui, on peut ça numéro pareil. Numéro n'a 09 98 48 61 48. Faut na zonga pour ça que la TPBIC. Donc plus 243 9 98 48 61 48 na soukre. Donc voilà numéro à Merivala. Donc bandeko tout au webi que boyebi bozo retrouver Merivala. Donc je crois quand même tous on a besoin de soutien à Bino puisque nous devons soutenir quand même ces artistes et surtout biso awa tous on a besoin de promouvoir culture d'excellence. Wazana eloko na ya bien et sengeli biso de soutenir en haut puisque ça la marane. Donc mesdames messieurs, à chaque fois que vous aurez aussi besoin quand même il y a que soutenir culture au mongo et quoi les sociétés. Donc et que ça là vraiment malade. Je crois que nous allons rentrer de côté de la régie. Donc si nous parlons le même langage avec Raïs Kangi et Serge Mpiana, nous allons prendre un extrait. Tous quand même Nzembo Moko a oyo Merivala alela qui comment Mabele Elisi au Azali société. Donc tous on a Nzembo. Nous allons découvrir le savoir-faire de Merivala. Et on se retrouve tout juste après. Suivons. Bandeko, bino bovanda wa. Boki sanga mawate. Okula kama be lisi akufi. Yakatolele mabele lisi. Yakatolele mabele lisi. Mabele lisi. Mabele lisi. Yakatolele mimi amongwe. Yakatolele mimi amongwe. Mimi amongwe. Mimi amongwe. Donyengo le djemoule business elenda. Yakatolele monima bamongwe. Yakatolele monime kwatele. Monima bamongwe. Monime kwatele. Majili Mboko. César Intole. Konsekeza bolingo te. Motabata me alekio na mayele. Major Kanti Mboko.
yango dona donisio yango c'est ridi kundu basekila mama to bawori bebela kwa boseka mazo sini yenga yakayene bare bebela kwa boseka mazo sini yenga boseka payoka bebela lise saki bamana nakakula bino baweye moya oye Dudu itela Kodia saswe Baseka itela Kodia saswe mama bane Makalana ya kibraza vile kwa edite Mwana sasungese Kodia saswe Yakato ela mabelelise Kela ngata suma mpamba Atabriki mpamba Tochi amoni maba mama mabelelisi Tochi amini amama na mwana kamoni bébé bolinga ya kalotoko kodia sasusa koko yokelela lela mere bare nasamba ni mere bare take konge masake konga mokolo tokutana kanga na yo na kati ya moge tobimiselisi tobimisa bangala tokatingana na moge natali boye nalobi makolo na ngai mere bare zake kosaboni na mere bare sosimbadi ombe solo ya kanka bekanta kakaberoka anamangwe. Voilà, merci très chers amis téléspectateurs. Donc nous revenons sur ce plateau puisque vous avez là c'était une chanson déjà on a immortalisé Mabele Lissi, donc une chanson dédiée aux deux femmes, Mabele Lissi qui n'est plus, paix à son âme. Également nous pensons à toute sa famille, Banegotou et puis dans l'orchestre nae Oitikala. Mais voilà, tout me rappelle tout le monde nzembo wana to sepeli, tout le monde nenge olele comme Mabele Lissi. Mais idée à kolela e otaki wapi? Surtout bien dans ma tanga déjà au like mais c'est pelé car il fallait que kota studio le sous au le pena na loyembo bon idée au là nazali moi si naza mama tant on dire kina baninga usola kina baninga usala na kimabete tant moninga ke etake naza moyembi fona yena nzepo nana lera ki yena nzepo. Voilà. Vraiment, félicitations, Mère Eva, pour notre initiative, puisque Makambozo, ça là vraiment, moi, si, mais aux autres, et surtout sponsor à Zapete, soutien peu, tous mon appel, Bandeko, Bazati, en toujours conscientiser Bandeko, tout Bazo, l'Andabiso, en Belgique, en France, ils sont en États-Unis, ils sont en Allemagne, c'est-à-dire Poto Mobimba, Angola, puisque Angola, nous vivons autant à Poto Nengenin, Bandeko, tout Bazo en Angola, je pense que. Mère Eva pour soutenir Èvre tout à l'heure nous âge à Mère Eva mais azotika musique pourquoi parce que c'est loko ya makila il a fallu kaka à continuer à défendre la culture surtout bandeko ba mongo puisque culture est bien donc bino ne faut pas bêta pena c'était que notre Mère Eva les phase à la kaka ils allaient pas bien pour soutenir tout kata non Mère Eva la bité ba code de bandio ya et aux alla bien pour tout ça là msalo ekindeli boso bon Mère Eva quand même tolingi to kota sikoyo to yebi ke embouteillage et ali mais plus to émission à l'autre on a besoin de faire découvrir bateau le sous et loko o ezakati na yo puisque to yebi déjà bateau belé babosani misusu pe ba éviter Mère Eva la kenda wapi les lots pesi bango occasion ya ko découvrir yo le sous que Mère Eva la zali et surtout bazo mona aux autres akata Mère Eva la zone on a fait karaté hein vraiment donc bandeko nyo surtout ba masta na yo o ba bozara ba na poto o bazoye ba le ba découvrir le sous na podité na ngasa na Amérique ouais boso ngasa na Nigeria Maman Christine Yof ce que Maman Christine kuta ko zongela le sous que beau travail ce que ça la peka bien bandeli à zéro et ça bon ko donc quand en tout cas to zongela ba mtu à zéro voilà donc Mère Eva la to ça la ce que le lo lingi sous o sepeli ça sous bandeko tout o bazola na biso na bandako tokoyoka tebite lo ni no proposer biso lo ni olingo betela biso siko beti ka biloko na biso to beta ya kala wana nazongi ata ekokolo moseketa mpo eza biloko to rapela ko tuta nango na nse yango wana na bana poto bayebi yango na bana kisasa bana mboka mbanda ke kwate bayi ba ekokolo moseketa wana na rapele bango
Voilà, donc nous allons partir encore une fois dans le show, très chers amis téléspectateurs, pour le plaisir de vous qui nous suivez, pour le plaisir de mon boss Raph Nguindu depuis Boston, pour le plaisir de LM, hein, Lisette Moutelesi, Tati Vita, oui, à Lauriane Fouta, Abou Sanyoté, mon frère. Donc nous allons partir avec Omer Ivala et son groupe. Depuis que Nana Mongo Plaza Awa, tu as pu na souka ça la paix moi l'homme qui puisque les gens comme ma famille, tout bazo vraiment le comme makila. Donc nous allons partir pour votre plaisir et puis on se retrouve juste après. Driki mokili ata tozali nso pambanga kosenga bino bodingo. Papa nga kosenga bino bodingo, mama eva toningana. Ye kokolo moseke tano bobina bwankolela ngomo. Mobina mwankolela ngomo bobina wivo kunke yanga. Irolole yarole kenga otonga zumbo obanzola. Mamango otonga zumbo obanzola otoko ninga otokuzama. Otoko ninga otokuzama zumbu zoko kantete. Sokota sokola sokiranda rivero. Sokota sokola sokiranda rivero boliri kuma o. Sokiranda rivero boliri kuma e. Sokiranda rivero. Siti alande ata tosali nyoso pamanga kosenga bino bolingo. Ba mamanga kosenga bino bolingo, mama evala toringana. Bino bopesa nga makemba sambo na betela chéri bokondo. Mimi loli ko pesa nga nzete bongo na salela chéri tololo. Sokota sokolela sokwila na lifelo. Sokota sokolela sokwila na lifelo. Ani echele o sokwila na lifelo. Ama bana o sokwila na lifelo. Maye na piro oyo kabango baye na roke. Angana lelibi polisa ndoka moteme bonga te jalousie. Basala koplo na wenze kote kamisombo na wenze. Wilingongo yangwe bandina yote aye. Mwana ya mama aye. Mwana ya mama na ngayo. Mwana ya mama aye. Tadi atina bo menge minganje kote malenko aimolele na kanisa bato bari ekena ngao. Mama yeah 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 mama yeah mama ça c'est comment Palisinanga bana mpoto za kiboko yokanga masira maye ya kama mama ei mata nasira maye kobine komi pakana za nini babe imote taka kama na mere bala soki nasali mabe basangi nazabe bodi mbisanga mabe imote nasangi nazabe bodi mbisanga ko pardonner nga ono di père di fils et du Saint-Esprit ndako bazesike dini mere bala na mani monte na sira nini ei monte na moni yona miso musika na miso kasi peme na motema nasa nini monte nasa nini mabe yaka ya fiso ise mo me yaka kama na mere
sasa koko yo kamere vala asanile mama kisine kisine bokata nasalia nasila male musikane na miso peme na motema nazokilo likifotela mungu na makambo na ngai ebele bakotanga na bina ngai vala na banyumana sate bakomo kosanga makambo. Voilà, merci. Donc nous applaudissons, te bêtis ma beaucoup. Très chers amis téléspectateurs, là nous avons fait un petit pas en arrière. Ces années-là, là c'était Merivala, dans ces années passées. Donc on a toute question quand même, tout ce qui s'abîme kaka rappelle Boyoka les sous Merivala. Ngongo na ebate osala ndenge ni po bomba voix oyo pono mona bana kutu msusu kutu ba jeune ba okokana no koyimba boyete masala ero kote izalero na botama ngamo moko ne nazaka na comprendre ati parce que studio na kota iliboso mwana ngari tenzela tu na mama oyimba mingongo misato ngabe tenor pena makasi so na mi pe tenor makasi ba ko ndima ngaite donc eza eloko nzamba pesa ngango mutauka ngwa zati de mungu nanga nazama ka mbele be ata na kote embouteillage boy na osala iso musupo na za banzembo na bomba ka pona nini na boye ngama kama tokeka potana tozaka bo mais est-ce que le lot Merivala est capable c'est le lot mutolinga cha pakine mbongo na Angers pour produire yo est-ce que vous êtes capable ya kosala musala nenge esengeli puisque okoka ote mutu sote mikolo ya mususu nzote zo simbate moyen à travailler ça puisque ils a peu problème est-ce que le lot est quand même prête mutu ya cha pakine Angers lui bon Merivala osala musala okosala to ekosenga ote otike la bana bazwa charge wana journaliste Nzambe tane to solo na taba ba wota la télévision na ba kutana na ngaba musu bazana poto ba musu bazana Bruxelles to kutana ba musu bazana Hollande ba musu na za Amerique o sikanga mame ba ebinga soka moni télévision mame vala za nazali nanga so lobi pe otimbongo nzo mame vala po onyo so na kotaka eza volonté na ngamoko na sabwe na ba yokanga bana poto ba yokanga na ruka poditeur oya penza ke mamevala na dingi osairanga kabu na osala oya lobi ça c'est vrai producteur tout ça on a besoin de producteur puisque producteur a ça là qui musala o ebima mais on a ça tout ça toujours na liste Merivala za na liste té bande ko baza ebele quand même Merivala atanga na no bango abinga bango aisa bango que non voilà nga Merivala nga yo na ça na besoin de soutien na bino na ebité nana mongo liste za té ça pena mère pena zo na no papier na bande ko baza ebele na zo mona baza awards na on a déjà Serani et Tchele na Paris na moi bato baza ebele awa donc tout le monde Rodrigue pour ça na pena donc tout le monde dit awa Rodrigue Mokili Azali donc papa na Claudia Azali tout le monde Mimi Mokili Mimi Loliki na Hollande aza tout le monde Annie Tchele na Paris tout le monde Dadi Mavungu na Paris tout le monde Willy Ngongo Carbone aza awa tout le monde Kams Kalunga Azali tout le monde Bea Imotel na Lyon si tout ça Christian Bompate Azali tout ça na Fisson Borel na Bruxelles mais c'est mais obi ke no bande go nyonso tout oyo boza awa ezala malamu to sunga pe Merivala puisque mama Gigina azali na poto esenga na koki kozana kisasa zitaka Gigina bose boende bonengongo yeyoko azana poto ça c'est vrai en tout cas tobi ke Merivala bango tout oyo ba ko réagir puisque tout toyebi quand même puissance ya émission oyo tobi puissance ya Congo Promo deux capé extrait en embouteillage si ma embouteillage n'est tozonga na message oyo Merivala a relancé na bande konyo surtout et puis tozape na mongolo ba pa moi moké bande ko ta moi deux personnes les ala kaka moi mabanga mto tabongisa ya photo qui est rapide donc nous allons partir tous parce que deuxième partie ingénieur Atiela Biso
extrait, il y a embouteillage. Voilà, très chers amis téléspectateurs, toute chose qui commence bien avec nous doit nécessairement finir bien. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, à la fin de ces shows, puisque vos 8 ans quand même, on est totoki, puisque Maramouza qui pena, donc toka puisque le spectacle est 5 années, voilà. Donc comme il y a une émission, na biso mère Evala, na banzi ba tozo la no ba zaibele, message ya suka na ba tout ba lingaka yo, ba OP, ba sepeli ne loko sali lope oyo continue au sali la bango, et puis poto kabwana de moi dédicace ne za la kaka moi ba to kotanga moi comme pi numéro de téléphone sur bandela. Bon, merci na bato balanda ngai. Bon muso ata na poto ba kanisa ka mevala ngo azali ou azali te nazali. Nazali tous sont formés quand ne boyebelinga ero kenda liboso elongi mpaka nzoto mombamba nazali na pesi bino nyonso mbote bana Londres bana Bruxelles bana Allemagne na basi na mibali wotala ke mama ana azali kokela na likamoko boya pa podite so mutasalinga na osala donc nazo pesa mbote na moto nyonso
Bon, napesi numéro na ngai ya téléphone so benginga okutei na ngai. Donc plus 243 9 98 48 61 48. Donc na koki kolobya bango numéro na ngana kimongo pona nzamo obligé te zelo libwa. Tukui bwa mwambi. Tukui neila mwambi. Tukpo toale moko. Tukui neila mwambi. Donc numéro ya mame vala yango wana. So dingi ozwi yango bengi ngai tokosola nga na yo nazokela podite naokela na camion eza na poto moto otindika onda zate po soki naza moto otindika ngai mitokio na pamusa ezala te na olongo isusu nzo elongi ampake koma elongi asika nzoto pe mombamba tala kaka na o vivre na o brosser mais na o vivre na bo ba kulaka nyonso ba mongo na olanda te ta bosali nga mabe na mokili esa ero te bozalika bakulaka tutaka mboka moko tokozonga mboka moko na pesi bino mbote et surtout poto singua naza ya yo boto wanyango wesewe kolo wenda ka boto wanyango wesewe kolo ngabote yankonto nongoza boto wanyango wesewe kolo ngaboya oto yankonto nongoza nguisekeza kai mono kambangere ngwe merci belé tout na sungo pe mbamba tout temps a to moni awa ni ko Rodrigue Mokili donc papa na Claudia to moni Mimi Loliki na Hollande Annie Etiele na Paris Dadi Mavungo na Paris Willy Ngongo donc Carbone et Kamso Kalunga Bea Imote na Lyon Christian Bompaté Fisson Borel na Bruxelles tout oyo de la part ya Mere Vala. Oui, que journaliste. Bato yo kaka. So ba lobi que Mere Vala le lo kaka bonga na bongina. Vraiment. Donc je pense que vous appelez nana mongo puisque tozo kabwana ende pour ça na moi rapidement pour to kabwana minute comme voir na suka na banzi moi message de moi deux personnes to kabwana sali pe moi loko mon kia mimi mongo puisque na misana na ngo déjà ezelo kwa makila ezapika na nzoto mimi mongo kufa place mimi mongo bachina na wa mongo mizana selo mo loko mimi mongo yoka na mokili bakoko bapesaka ndimbola zoliaka oye bakali walikozela yo na mokili bakoko bapesaka ndakisa zoliaka oye bakali walikozela yo. Voilà, merci donc Bandeko Bazolanda quand même moi dédicace moi 2-3 personnes rapidement. Na pesika na famille Kiseki Fadi yepsa député nana mongo yeyo Boris mwana ngai mirai bomona ngai nana muskuri mwana mamiva yo ndo inao Fadi zanga mbongo za na batu vraiment mbote na ngai na batu nyoso balinga. OK, merci na habité tozasu ndeko pour ça na pe mango attends-moi deux personnes des alaka comme d'habitude boni normal violin ndeka oyibika ndio salaka normal na moni en tout cas félicitations puisque na moni makinu bena oyo wapi mais toka bwana moi rapidement moi deux personnes non souhaite ka ba meilleur venanga pas Dadi Mavungu vungule venanga Rodrigue Mokili papa na Claudia Willy Ngongo Don Samouraï venanga le Kembela na bosanité ya Mimi Loliki ya Niechele ba moti belé ba meilleur vena bino gloire na bino yeyo bo consommer bord na bino bo za de cité ndeka travail au moniawa ndenge peka ka ezali kaka ebele kaka bani voilà gloire donc on évite mangomeza nango bien évite toujours tout comme na suka toujours ka bana ndeko so moko so zali rapidement merci pour la parole Cédric Porsche tempo d'origine na pesika mote belé na ba tout ba la Mikili ben scandale fondé de fait contrôle Mikili on a tout Balman ba Paris contrôle bango Christelle Kandolo Cédric Kandolo yo coucou c'est ça. Voilà, merci, nous sommes arrivés pratiquement à la fin puisque la monnaie nous tous soit en été hein. Voilà donc et je pense que nous sommes en train de dire merci na bande kotu au Bananda Kabiso, merci à Charlène Moseka Top Secret, merci à Landry Bissidi, ya Freddy Mal et tous ensemble, Maman Louise Mamba à Denver na Colorado, Platini Menga ministre d'État, donc LM Lisette Moutélé 6 points d'interrogation et Eric Bercy Hollande Yahweh à Lyon, merci. Il y a Odilo Mampouya, donc on a Bruxelles la Boussanioté, Lando Mouzinga na Rennes, il y a Linde Toko Pros,
meilleurs vœux. Et bébé Chachango na Bruxelles, Tidika Binzon à display en couleur. Et Jurès Peugeot, mon ami perso. Charlie Confort, véritable mannequin de Paris, gouvernement vintage. La douce des Bundes, Dishakalambi Moté Magifu Kiandi. Yasako Lyon en Nouvelle-Zélande, Chelsea Mwanza, maman na Cameroun Aiden, donc aussi que Taïla Rose. Merci à Platini Chupamba à London, Tati Vita, il y a Lauriane Manfuta, na Bossani Oté, il y a Marie-Lauriane Mfuta, voilà. Merci à Raïs Kangi pour la réalisation, merci à mon boss Raph Ngindou depuis Boston, voilà donc portez-vous bien, bye bye, à la prochaine, ciao. Raph Ngindou à Boston et comme peut tourner biso na Congo promo scanten ezalaka donc to solo na ndenga scanten Weston ekoti na Congo promo yenda zolia ba jour do ya lia ka 3 fois na kata Congo promo Raph Ngindou scanten ye donc bango batika la quoi soki si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka scanten ekoti kaka donc to legi na biso Raph Ngindou mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindou, I'm your brother. Raphaël Ngindou. Vraiment la PCO mokako soit kende liboso. Nous ça la fierté na biso. Congo promo. Oyo eza kuya kusamba te. Tembela mutute. Mikolo Congo promo nde. Trois fois Congo Promo TV boya sel mokili na esia. Ingénieur Raphaël Ngindou petit non monsieur. Ouais Congo Promo TV toujours en direct. Polanda ba Portonios Belgique ba la Portonios. Ouais balobi Raphaël Ngindou. Congo Promo à suivre. Come on Yambi. Toujours idéologie ba bibola nango li solo oye ok et simbi aspect te ma solo c'est fond mais siliti Congo Promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Raph Ngindou Congo Promo qui torcos net na film Congo Promo babundana nango babundana nango quoi comment États-Unis d'Amérique parce que tous on est à Boston on a Raph Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Donc, qui n'y doit pas biso de côté artiste na qui tara Congo Promo, de côté partout. On va limiter monsieur le côté partout. Donc, on a biso biso Congo Promo numéro 1 ba site tout Congo Promo. Pour Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site. La qualité, c'est notre passion et votre choix, c'est notre bonheur. Alors voici pour vous la salle des fêtes des 4 filles pour tous vos événements. Salle des fêtes les 4 filles pour tous vos événements. Baptême, anniversaire, conférence, séminaire, mariage. Une seule adresse, 1 rue René Mayer, 77 127, lieu 100. Babi Congo Promo TV, Raphaël Ngindou number 1. Babi 001, Talara State. Niveau Matoso, vous avez en États-Unis. Niveau Waboy, il faut que vous ayez en États-Unis. Tout le monde a vu ce que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, et que vous Raphaël Ngindou n'a pas fait ça. Ce gouvernement des États-Unis, il y a un Congo Promo aux hommes sales.